Le rendez-vous d'excellence au Sangisaka Mbonda école la bino bandeko obo pesa biso confiance la fidélité botala yango oyo ebadi mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout la fidélité obo zakango po na kolanda Mbonda école magazine d'actualité. Avant de faire la édition de biso ya mokwalelo bozana ba sommaire na biso po boye ba ndenge nini ba grande ligne ya édition o ezali composé boye ba ke mo bangena accident e uti ko salema mingi na boulevard Lumumba kuna na mopanzi aéroport na Badara ba kufi ebele ba kotala yango na ba reportage na biso oyo to sala na kata édition o pe boza élément oyo ba congolais oyo ba ko kufa le 3 mai 2024 na ka ba réfugié kuna na site ya Mugunga ba kundamaki mokolo mercredi 15 mai pe boza élément oyo la quartier GB pour la commune Yangaliema, ils y a mis au Congo et au Tikoboma 3 personnes mokoka. Motani sous bota de Fongoli, édition la biso, Yamokalole élément Oyo, la Otako Sabina Bassommer, et Ali Sango Maboye Bake, mon bangena accident et outil Kosale Mamokola jeudi 16 mai 2024, là-bas 11h juste, la quartier Badara, en face à l'aéroport international de Njili. Nengeka kaboza comme on a DC7 Oyo, et bien si ton nom c'est que, et outil tout à l'heure, la remorque Oyo, bako sabinote, bato bakufi le col à la film, to éviter cause, et ça vraiment nini. Ce qui peut bambangu, to peut ba erreur, ya bato fanabiso, to éviter, to peut peut-être que vous avez l'ikamu ya liwandenge, et zaka bato, mais il faut à tout moment, tu vas comme ça, ba contrôle technique de manière que, tant que tu vas comme la tukanabiso, tu as l'assurance, et autant que la ndenge moko, ya malamu, mais mingi to kosenga, mais ni ma bande konabiso, et peu makaka, la kimia. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outé Koyamba bureau na Mosala envoyé spécial ya président de Mauritanie Oyo Azakolinga mokozi ya mboka donc Félix Tshisekedi Tshilombo a soutenu Yendenge Algi comme directeur général du Centre africain de formation et la recherche administrative pour le développement tozwa élément on a ba détail ya makasi. Mwana Congo bondi melangaike ezalaki bongo na soirée à mercredi 15 mai 2024, kaka ndenge boza komona na esika na ya mosala. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambaki avec impact et idéologie, Dr Bakumba Oyo azali envoyé spécial ya président Mauritanie, amemelaki mokonzi ya mboka, message Oyo eutaki epa homologue na ye. Bondi melangaike, Mauritanie Oyo auti ko poser candidature na ye, na poste ya directeur général ya centre africain ya formation et de recherche administratif pour le développement Kafouad na Mokuse. Organisation Oyo intergouvernementale pan-africaine ezalaka na Maroc pe na katilango eza déjà na 38 membres. Na ngambo na ye, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako rassuré soutien na ye la candidature ya président Mauritanie. Président Razouani de la République islamique de Mauritanie qui m'a chargé de venir lui parler de la candidature de la Mauritanie pour le poste de directeur général du CAFRAD. Le président Tshisekedi, qui a beaucoup d'estime pour le président Razouani, est engagé en tant que tout le monde connaît son leadership et je pense que nous pouvons compter sur son soutien, Inch'Allah. Babeta qui peut kalsi na oyo etali situation sécuritaire ya partie est ya République démocratique du Congo. La qualité na ye en exercice local président Union africaine, le président mauritanien a ko promettre qu'on soutenir République démocratique du Congo diplomatiquement dans cadre ya komema processus simoko ya kimia surtout ya Luanda na Nairobi po nyonso ezonga kitoko la partie est ya République démocratique du Congo. Le président en tout cas a promis de soutenir le président Tshisekedi d'abord en tant que président de l'Union africaine en exercice, en tout cas de ne ménager aucun effort pour soutenir la paix dans ce conflit. Et ça a été aussi l'occasion de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. La relation Oyo et Sengeli Boyebake entre Bisola Mauritanie
masolo eza kotambola malamu na cadre ya commerce, pêche na éducation. En tout cas masolo oyo etambwisama kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda. toyebisaki bino elema oyo na basomere boyebaki bakongolais oyo bauti kokufa na bombe oyo ba-M23 barwandais babokaki na site ya Mugunga le 3 mai 2024 bakundamaki mokolo ya mercredi 15 mai na présence ya ebele ya baautorité pele ya bakongolais oyo bazalaki présent na baobsèque wana tozwa elema oyo signé Igrid Mateta. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke ndenge kaka boza komona ba policier baza kobeta fanfare boye eza kolakisa ndenge pasi na mawa oyo euti koleka mokolo ya mercredi 15 mai na cadre ya ba cérémonie oyo ezalaki mpona koluka kokunda ebele ya bandeko na biso oyo bautaki kokufa na bombe na site ya Mugunga kuna na Goma. Watoto wanaishi, tunaishi hapo ngapi, tumechoka. Na jana natua, sasa na mabombe zinatukuta Mungambi, wana zinatumaliza. Mama mturudishe kwetu, basi mtusaidie, mtupatie na chakula, tunatesekea Mungambi. Bondi melangai ke liboso ya ba cercueil, ba Congolais bamemi ba kwa oyo okomona bakombo ya ba victime. Souci pe mawapo mingi kasi na bawei eza bongo bana. Nous venons pleurer les nôtres et peut-être c'est la dernière fois qu'ils sont abattus dans une guerre sempiternelle nous imposée par le Rwanda. Komona bande kondenge bazali bavandi même na se oko comprendre ke mitema na bango eza kozoka na pasi pe mawa. Na cérémonie wana tomona kibongo présence ya ba ministre lokola ya communication pe média mwana mboka Patrick Muyaya tomona kipe ya affaires sociales action humanitaire pe solidarité na ba autorité misusu ya ndenge na ndenge. Sikukuwa nilikuwa nenda kitembeza, j'étais absent, je suis parti me promener, donc quand la femme voulait entrer dans la tente, maintenant lorsque le bombe est tombé, directement il a eu un coup de balle. Esengeli boye bake 35 Congolais mokoka oyo bauti lisusu kokufa kaka boye ndenge boza komona ba cercueil oyo etandami. Donc soki tobakisi bango na plus de 12 millions oyo basi bakufa kaka na bamabe oyo eza kaka la partie est wana eza kozangisa ebele ya bakongolais maloba bakongolais baza kokufa lokola na film pe nyonso eza kosalema devant communauté internationale oyo babeta biso karamoko ya aventure te toyebi te soki tokokontinue kaka kolela tope bonganga nini esengeli congolais asala po solution ezoma et surtout que kimia ya République démocratique du Congo ekouta na bapaya te. Ça me fait très mal. Je me sens très mal de voir que de là où nous avons fui pour nous cacher, l'ennemi nous poursuit. Et sur le plan international, c'est un crime contre l'humanité. Il faut que les Nations Unies, il faut que la SADC, l'EAC, l'Union africaine s'imprègnent de cette situation et qu'ils puissent tous ensemble voir comment est-ce que cette guerre peut se terminer. Représentant et chef de l'État donc, ministre des droits humains, Yepe Abeteli Angombonda. Nous tenons, chers compatriotes du Nord Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvais augure puissent rester impunies. Bondi melangai ke gouverneur ya Nord Kivu oyo azako représenter ba victime azako remercier gouvernement ya République ndenge basali assistance oyo bino moko botala bomona kolela ba Congolais ba mama baleli pasi na mawa obitema na bango ba déposaki pe ba genre ba de fleurs na bango na cas de rappel esengeli boye bake bandeko na biso bakufaki mokolo ya vendredi 3 mai 2024 na bombe oyo ba M23 na ba Rwandais babwakelaki bango na site ya Mugunga bakunamaki bongo na cimetière Genecoste pasi pe mawama esengeli boye bake toza pe mibali esengeli totelema nanu po milimo ya bandeko na biso oyo ekei pe elobela biso yango pe biso tobetisika mbonda na pasi omawa omitema makambo oyo esalemaki kuna na site ya Mugunga kuna na Nord Kivu mingi na Goma esali bakongolais ebele pasi bilongo bona na ndenge nini babetisi mbonda liboso ya kamera na biso.
nde bazokufa kuna eza pasi tozokompatir na bango parce que bao bakufa kuna baba congolais lokola ngai. Une relation de tristesse et puis une tristesse qui continue. Nous sommes de cœur avec ce qui se passe à l'Est. Nous voulons que ces ressentiments des douleurs puissent être vraiment vivables ici à Kinshasa. On n'attaque jamais des camps de civils, on n'attaque jamais des écoles, on n'attaque jamais de l'hôpital. À plus forte raison, on vous dit un camp de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, il y a des enfants, il y a des personnes vulnérables, il y a des vieillards. C'est injuste de faire subir à un peuple qui vit en paix des situations qu'ils ne doivent pas vivre. C'est condamnable de violer les femmes, c'est condamnable de tuer les enfants, de tuer les papas, de tuer ceux qui sortent le matin pour chercher du pain à leurs enfants, c'est condamnable. Condamnons le silence complice de la communauté internationale qui, jusqu'à ce jour, n'est dit mot. Alors, en tant que compatriotes, nous voulons seulement demander au gouvernement congolais de prendre toutes les mesures possibles sanctionnant la communauté internationale qui est d'accord avec les aventures du Rwanda, Ouganda sur le sol congolais. Position de la politique et balakate toyebi ke azalaka na ye mo Kristo ya mama Santu Maria mwana mboka acteur politique ya lisanga bonganga akoma na ye lelo na rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetisi mona ndenge ba congolais ba uti kokufa na bombe o esalamaki le 3 mai 2024 na site ya Mugunga. S'agissant du bombardement meurtrier, ignominieux et entraîné plusieurs pertes en vies humaines, les Rafat condamnent avec force cette énième attaque barbare qui constitue un crime de guerre et crime contre l'humanité. Au régime de Paul Kagame, en tout état de cause, les Rafat encouragent le gouvernement de la République à saisir sans délai le Conseil de sécurité des Nations Unies et la CPI pour obtenir des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs mieux identifiés si haut pour les crimes si évoqués par eux commis. Dans un plus bel élan, les Rafat saluent la détermination et les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, pour la paix qui ne sont plus à démontrer au regard de l'extrême descente auprès de son homologue président de la République sœur du Congo après celle de la France. Si réellement on a dit que aux arabes reportage moko ya qualité aux arabes besoin et la télévision la condition mo malamu pesa confiance dans mon école agence ba conseil la yo reportage moko professionnel pe la prime ko ya muke ko permettre que élément to be musozo sala e bana partout. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Nicolas Ezali Koya, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concerné Ituri déjà, coordonnateur de la PDDRCS, n'a représenté le pays à Médecins sans frontières Baouti Kokutana pour basser la motion de collaboration surtout Koeba pour respecter l'agent Médecins sans frontières, tous les éléments on a des détails à Kitoko. Monnaie Congo, Bondi Melangaï, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS de Mokouse,
eza bongo programme moko ya paix, donc ya kimia ya kobongo na ba conflit kozongisa bato na bamoko pe kosangisa ba communauté oyo bakoma na ba violence, donc esengeli bazonga na kimia na oyo etali santé publique pe mentale pe kodemobiliser ba communauté bénéficiaire baye bako respecter ba médecins sans frontières na cadre de voyage oyo kalate mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akobeta kuna na Ituri po kuna baza déjà na processus ya dialogue communautaire oyo ezalaki initié epai na ye moko les garants de la nation na nzela ya PDD RCS esengeli kimia ezonga ya makasi kuna bondimela ngai ke les représentants ya ba pays ya Médecins Sans Frontières ndeko Emmanuel Lampard ayaki kosolola na coordonnateur national ya PDD RCS les professeurs monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala pour à sensibiliser les groupes armés et la communauté, le respect et l'agent de service médical pour protéger bango na mutunyoso oyo à la terrain. Il était important de mieux comprendre le programme en soi et surtout de véhiculer le message clé que, avant de parler désarmement, démobilisation, réinsertion, avec cet fort accent communautaire, qu'effectivement le respect et la protection de ce qui est sacré, c'est-à-dire l'accès aux soins médicaux, soit l'engagement et la responsabilité de tous. Démarche Moko Oyo est vraiment apprécié et pas un coordonnateur, il y a PDD RCS. Les professeurs, monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala. Médecins Sans Frontières travaillent souvent dans des conditions difficiles, dans des endroits où justement nous déployons également en tant que programme de paix, en tant que programme de désarmement. Parce qu'ils s'adressent aux mêmes communautés que nous voulons voir être protégées, aux mêmes communautés que nous voulons voir rentrer dans un processus de paix sur lequel nous travaillons actuellement. Bayokani kosala na collaboration moko permanente po balonga na mission oyo bazana ngo yango bebiso tofuli bango kaka moka kosape tobetisi kaka mbonda. Fondation Jonathan Sango bazali vraiment ba champion de masolo o état vraiment social balobike avec 500 francs congolais à prendre par jour et qu'on permettre que yona libota la fin de l'année bo sepela kitoko pe oku ya mvula yabaki okoza ba assistance ya ndenge na ndenge surtout bandeko oyo basalaka ba mombongo toza élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe mbenye to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça ont lancé ba mo ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango
Congolais andimi avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne en la République démocratique du Congo, à Koutala Kinamona Mboka, VP de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et c'est qui question qu'on a qui ça, n'est-ce pas la bango bandimi qu'on soutient peu, qu'au temps où la République de moitié du Congo pour la Koluka, Kimia et Kota, la partie est de la République démocratique du Congo, tous les éléments au signé Benjamin Kilunga. Neko ya Congo, boyebake ambassadrice ya Grande-Bretagne, Neko Alison King akutalaki na VP de défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na cadre ya ko rassurer soutien mboka na yendenge bandimi kosala mopanzi ya République démocratique du Congo po na kosunga RDC na ba effort ya ba désarmement, démobilisation pe réinsertion ya ba anciens combattants la province ya Ituri surtout na accord oyo ezalaki signé na 5 groupes armés bondi melanga ike masolo yango nde ezalaki na centre ya ba échange na bango Neko Alison King aza koloba na motema moko engagement oyo gouvernement na bango bandimi kozwa po na kosoutenir programme ya processus ya paix awa la kati ya République démocratique du Congo aza pe ko condamner attaque oyo euta kosalema na camp ya ba réfugiés ya Mugunga kuna na Nord Kivu mingi na Goma boyebake bambu wana ezalaki bongo ba 1-23 na ba Rwanda bangonde bazali ba auteur ya kosala makama mabe wana bino moko boyo kanenge nini abetsaki mbonda. Donc on a parlé des possibilités de travailler pour accompagner le PDDRCS ici en RDC et surtout dans la province d'Ituri. J'ai félicité le VPM de ses efforts pour ramener la paix dans la province d'Ituri. Nous avons condamné fermement la violence des attentats contre les camps de déplacés près de Goma. Nous appelons toutes les parties prenantes de respecter le droit international humanitaire, c'est-à-dire de protéger les civils, surtout les camps de déplacés ne sont jamais une cible permissible légitime. Nakade rappel et sengeli boyebake ces groupes armés oyo bazali kosala ba mobulu la province ya Ituri bango basiki mando occupé bakota na bango na ba processus ya paix na zela acte d'engagement oyo basignaki la communauté locale na dialogue intercommunautaire oyo ezalaki organisé na VPM de défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na mois ya avril 2024. En tout cas de kosenga tellement que nyonso elekalaki kuna na bunya bondi melangai ke ekozala pe balamu eleka kitoko de manière que kimia ezonga na mabele wana yango pe biso tobetisi kaka mbonda toyebisaki bino yango na basomber boyebake na quartier Jembe la commune ya Ngalema izina mino Congo euti kosala mobange na accident donc bilan 3 personnes mokoka bakufa kitoza élément oyo na badetail ya makasi. Ndeko ya Congo boyebake ezalaki bongo mokolo ya mercredi 15 mai 2024 na Tongo accident moko eutaki kosalema na usine ya minoterie du Congo Mino Congo na Mbokuse kaka ndenge boza komona ba image oyo bondi melanga ike citerne moko ya monene ezalaki pleine na ba bleu ekoyaki na lopango ya ba voisin pe nyonso oyo ezalaki na kati ekoyaki ndenge kaka boza komona accident yango à vrai dire bondi melanga ike esalemaki mingi na ba minuit selon ba information oyo tozwi epai ya bato bazaki nzinga ya koyebake epesi pasi na famille oyo ya ba voisin po bato misato mokoka bakufi pe badega ya makasi esalemi ya koyeba ezake mama moko na mwana ya 6 ans na travailleur moko nde bazalaki na se ya babiloko oyo ebele bozali komona mais ba enquête ezaka kosalema po bayeba cause ya accident oyo ba autorité ya ba service ebele bakitaki wana pe bakutalaki na responsable ya usine oyo po bayeba kopesa ye ba responsabilité na ye mais kokamwa pasi pe mawa awa na kati ya République démocratique du Congo
pona nini bakonzi balandelaka baconstruction anarchique te et surtout ke bamisusu bakoma kotonga na baemprise publique kito mpe na bisika oyo leta apekisaka. Toyebi te soki bozelaka baaccident ya boye esalema bato bakufa to mpe bolingaka nini. En tout cas mboka oyo Congo esengeli basanction ya makasi esalema meme ya kobomaka bato oyo basala infraction ya maka oyo de manière ke mutu nyonso azonga na nzela po mabe eleki vraiment makasi yango mpe biso tobetisi kaka mbonda. Population congolaise en général et puis bakinois en particulier baza vraiment kolela ndenge pasi etoni na mboka bayebite soki bakobeta mbonda nini po bakonzi boyoka bango parce que depuis wala ti lelo oyo dollar comme matablo na wenze kutu koloba te parce que pasi eleki ndelo. Papa tala tozo nyokwama banda papa lobake to vote ye mboke kobonga mboke zo changer te dollar yango ekomi na 275 en tout cas aza posa biso to kufa to ndenge nini lelo soki okei osombi biloko prix mususu lobi okei prix mususu zando apamba po tokende transport 3000 siko en tout cas vraiment oza posa to kufa to nini là ezonga na 9000 francs biso tozana posa 10 dollars ezonga na 9000 francs dollars ezonga na 90 donc susu biso eza wana dollar ekita même premier ministre azongisa dollar na to ya 90. Maintenant on peut exemple montre on teka ba fantaisie montre au kato bana soma montre na prix de go 1800 francs mais na ministre montre comme na prix de go 5000 francs tant on tient la muto ata 7500 au moins muto azokende do bénéfice exacté mais tant au dollar ezaki na 90 tozala ki bien on soma mo loko muke bozimo bénéfice OK boy bloc et mati OK boy bloc et mati réseau ça au dollar ça m'a moi kitoko mais problème pas na dollar ils ont mata chaque fois dollar ils ont mata rara asale makambo bien na mboka to vivre bien te passe na passe yata mola kita mata na mituka to sepela te na mboka moke ke na kufa passe l'équipe papa dollar et l'équipe le nom là les prix mususu le bon là la prix mususu biso bateki to vivre ndenge ni dollar et l'équipe bandako ekomi cher ndako kaka oka $50 le bokomi kola 80 ndako moya kuta le bezate papa to lembi mokonza mboka atela biso likambo oyo to votaki ye mwana mboka po tozwa kimia to boyaki bapaya lelo yo akipe biso te atie biso wapi biso kobana na ye en tout cas mukwa ndombolo fati beto libanga papa nyonso mboka oyo eza nde yo fati yo fo solola papa zo solola te to kemba mabe dollar ekomi ntina 280 toyebi te tokofuta bandako ndenge nini bana bakotanga ndenge nini kolia otikeli mwasi mwa 10 000 ezokoka te transport passe donc toyebi te mboka oyo tokovivre ndenge nini eza ekontinue na passe mpona nini gouvernement nyonso ezobima baza na bato oyo baza na kapasité ya komaîtriser to ya dollar te kochange vie sociale te économique te développement ya mboka nyonso ekufi même kabila asali boye te nde naloba boye na moluba makila na ngai ya baluba moto azwi pouvoir oyo eza mpe moluba mais capacité ya kogere mboka ezokenda mabe il faut kotalela bato likambo oyo nini papa tozosomba Thomson cher ram moko Thomson 60 000 donc moyen eza te biloko ezomata tozoteka te tozosouffrir makasi moyen eza te gouvernement ntuka bongisa mpena mpona kolia ntuka po abongisa tozokoka lisusu te tokufa makala oyo bana osoma na 20 000 15 000 lelo seka makala 85 000 yaya donc toteka te bamboka babénéfice eza te toyoyaka na wende oteki okei na oyo eloko eza te tokufa oyo tosala nini bana na bakampisi moyen totangisa bana lisusu eza te papa kolia ekomi biso chere tomosana 1000 fois ezalaka te papa tozoteka te koteka eza te soki mpo na dola yango mpe tozoyeba te bakilia baza te tolembi na kolemba président talela biso nanu makambo tana esika tozoteka poto merci tala ndenge tokomi ya suka édition na biso ya mokolo lelo me tokokamwa na boye te sapu ota toyebisa bino basomere na biso to mpe bagrande ligne oyo ekopozaki édition yango boyebake mobange na accident euti kosalema kuna na boulevard Lumumba en face ya aéroport international de njili mingimingi na ngambu ya badara bato bakufi ebele makasi mpe bolaki elema oyo
Congolais qui le 3 mai 2024 la bombe qu'on a quand réfugié qu'on a Mogunga en tout cas Bakundamaki mokola mercredi 15 mai avec impact na idéologie pas seulement au cas amitié mais Congolais ndenge pe la GB la commune Ngalema izina mino Congo et uti ko bomba batumi sato mokoka. Talendenge la bouclé complètement édition Mokolo on a allé de la présentation qui avec impact na idéologie boye bakesima caméra réalisation na montage ya misala kitoko. Il y a moi écrit dans ma tête taboye baké édition estimamaki et pas le pasteur Jansi donc il y a beaucoup de gens qui asaka musane qui toque en tout cas boye baké à tout moment on vous s'abonner à la chaîne YouTube la biso et ça va bien pour que les liboto paix ba activité la bino ba sport publicité la bino boye la biso to collection ba prime encore promotionnel en tout cas ce que les azongité écoute la prochaine ma beaucoup plus mbote et comme le moment surtout oh le vraiment baza na ba anniversaire la bango qui toque avec impact na idéologie. Je vous aime beaucoup plus. Bye.